Ali Maimona mama Ali Maimona homme social Ali Maimona mwana nzambe Ali Maimona adola rebelle Ali Maimona aussi dans la présence Ali Maimona Ali Maimona, miel de son, miel de son. Homme social Ali Maimona. CBA chaîne éducative du Congo. On a fait Sibino son merci bateau mais ça na kolanda émission mais soso qui tirait Alma. Émission mais au PDG Alma Maimona tchela bino bolanda ba nouvelle bozo ba nouvelle. Banaki en tout cas vraiment les lots na linga ko s'y prendre bino na komina kina me mabino e pa ya mwana mboka moko José Bolé mato me ko solola na e affaire ya Jopembe na remercier no bateau mingi ba mais ça na kolanda biso na remercier régime bima CBS na remercier du Pro Junior Senga na remercier mon PDG à moi. Ali Maimona mon déjà moi DG Firé na pesi bino so remerciement bato ne so misana ko landa biso pesa biso confiance na banda kuna bino o misana ko landa biso chaque mercredi na 7h45 na CBS et pourquoi pas jeudi na 18h45 en tout cas na pesi bino mignon so merci lelo na qui n'est pas ya mwana mboka José Bolé meta qui est député provincial ya République démocratique du Congo tout le monde ba député belé so dokei ba barrière ezalaka ba tracasserie ezalaka papa za rolala papa za mais pas José Bolé ma en tout cas vraiment na zunzela na l'équipe vraiment na ko sona José Bolé ma affaire le bosseur sona José Bolé ma banakin en tout cas bino mo boye bindembo ke ningana ezaka question moko on a posé José Bolé ma ou bino so boyo ka réponse ezala acquitté ou libéré en tout cas vraiment question nga qui posé José Bolé meta ke moi na mboka ta ke député provincial à MLC yango wana vraiment ali nzoto makasi azali akutena libota na ete okilika mususu ya mabete yango wana to ko continuer kana mabonde parce que biso na kati ya MLC ndeko na ngai webi o ba koloba justice nzambe ezali justice moko oyo ekoka na oya mokilité mokili lelo tokoloba akitma boye mususu bolobi o liberté provisoire mais nzambe aza déjà na plan na epona président Jean-Pierre Bemba nzambe aza na plan na epona ekolo ya mboka na biso Congo alors totambola kaka na sembo totambola kaka na bubangi nzambe et tokomona eloko nini nzamba kosala pepo na kati ya mboka na biso Congo. Merci mingi, merci balandinyo sur CBS. Bino watu poser ki question bo wande ko mituna na babalabala na banzela. Lelo na zana député professeur MLC bo ki bino mo réponse. Mwana mboka président Jean-Pierre Bemba za d'abord sénateur mboka na biso. Tokane. Et na babiko bekolo mususu soko moni bakangi mwana moko ya mboka na bino azali esika mususu bi azali na nini mboka mumba bakosangana pona ba sala tuke wana azali makila ya Congo. Tokane eza makambo te tokende o gauche o naza boyeboye tokotala pona intérêt ya Congo président Jean-Pierre Bemba ba libéré et biso awa na Congo na RDC na Kinshasa tozali kozela anyata awa tokane couleur politique na yo ezolekela bato belé ezolekela bato belé même ezolekela na biso depuis mwana mboka Jean-Pierre Bemba kangama tout le monde na MLC aza libéré aza libéré là ça libéré depuis kangama maki tout le monde na MLC ba changer ba longwe ba comme yo azala ki place mais yo toujours ça na MLC tout mituna ba mbongo ba pesa bato ba changer yo ba elaki yo yango teto yo zano kaka parce que olinka couleur politique netika la toujours na MLC. Bon omoni kokota na kati ya parti politique kosala politique ezali eloko eza déjà ezali eloko ya conviction biso kota ki MLC te to pona boye soki eloko nini mais MLC to ebaki ke na MLC na programme ya MLC na vision ya président Jean-Pierre Bemba to lobai ke MLC soki atie programme nango pona misala na kati ya mboka et na rigueur au président na biso Jean-Pierre Bemba zara nango na misala na ba contrôle ya misala na makambo nyonso tout et ya lingi pe oyo bakoloba oyebi ke mboka pona etambola il faut justice ezala soki justice asolo ezali ne mboka ete tombwabaka donc biso tokotaki pona yango tokotaki pona intérêt mususu te ezali pona kobunda pona mboka na biso et avancer alors toaka na kati ya bitumba comment ozana na kati ya bitumba nayebi mission na ngai oyo nakotaki na kati ya parti mais nakolongwa ngo pona nini balobi parti politique via parti politique et dépendaka na biso banimateur te parti politique MLC eza neti institution mobile
evanda eya na misisa lelo yo ndeko na ngai bolema soki alobi bolema aza te mais MLC kokufa te parce que MLC evandi na kati ya idéologie donc tovandi na kati ya vision oyo tolingi vision wana baaplike yango na kati ya mboka mpo na mboka etambola c'est ça oyo biso tokotaki na MLC ezali te mpo na eloko mosusu mais tozali wana toza kodemere e lelo bokolobake olobi MLC na kati ya parti politique nyonso tu soki ndeko balobi ke parti politique songolo ezali na problème te na kati wana bakosi eza utopie oyo nde baloba na français parti politique nyonso tu ezalaka na baproblème et parti politique nyonso tu baproblème mosusu il faut bogere yango ataka parti politique te yo mpe ata na kati ya famille na bino baproblème ezangaka mais baproblème yango nyonso tu esengeli tobimisa yango libanda te eza baproblème mosusu bokogere yango bino moko et c'est normal webi elo mosusu na oloba MLC eza parti moko oyo toza koprône mpo na démocratie et na kati ya démocratie il faut ezala na badébat d'idées oyo bakoloba libre expression yango wana moto okoki koya na ide na yo boyokani olobi te nga nalingaki parti etambola boye mais mosusu okomona na ide oyo okanisaki parti etambola mais le tokosangana biso nyonso tu soit na bureau politique soit na babase na baprésident communaux balobi non honorable Bolema na ide oyo opesaki biso tolingi yango te un démocrate okosala nini il faut adhérer na idée ya majorité oyoki un démocrate atenga na koya mpo na s'imposer na kosimposer te na koya na adhérer na idée oyo ya ngai na sepele nango me baninga basepele nango te oyo ya ngai kwei na toli oyo ya bato baleki et c'est comme ça yango wana omoni soki lelo oyo mutu akei mutu aza libre parti politique balobi baadhésion ezali ebele adhésion mosusu ezalaka adhésion forcée neti soki mutu ozali malade okoza kobela malade ya songolo olobi ke nga na kota ya hôpital te mais na malade ekotindo nini na makasi okende hôpital voilà oyo bakobenga adhésion forcée mais na parti politique mutu akotaka aza libre ntango nakoti naza libre nayebi ke nakoti lelo soki mpe nalingi nabima nakobima na ngai librement ezalaka adhésion forcée te merci beaucoup merci mon mboka José Bolema mon mboka talisa biso non bien bato balongwaka na baparti po bakendaka po na olela pouvoir bakendaka po bapesa bango mbongo paquet to bakendaka po balembi amoni ke peut-être place naza wana neti par exemple la partie na biso MLC o Jean-Pierre Bemba lui aza libéré amoni ke place naza na biso bakangaki mona mboka Jean-Pierre Bemba mamune ezo umela ato olela to fanda to sala nini awa komba problème balongwaka ka po balembi ba changer couleur to balembaka po batieli bango mbongo to balakisa bango déjà que ozala songolo to ozala pakala lo bon moni côté wana moyen pena to répondre to loba précisément mutu na mutazali tango ayaki ndenge na lobi mutu na mutaki na ndenge na ye et lelo yo parce yo kobeta sete kaka batu balongwe bongo oyo baye batu baye belé oyo tokokoka kutu te tango bayoki bokonzi na biso bimi et lelo mpe tokoloba te MLC ezali eloko ezalaki na mitema batu bavanda nango bolingo ya président Jean-Pierre Bemba ezali na mitema ya batu ebele nde baosa assembla et Jean-Pierre Bemba balingi ye bayebi ye bien et soki mutu amonaki ke nasali nalobi te nakende nabi aza libre aza libre mais eloko il faut toyebaka papa na mboka na biso soko osala politique il faut oyebake na kosala politique mission na ngai ezali nini mission en politique ezali d'abord pour na intérêt général ya mboka mutu kokota politique te pour na osala intérêt oyo ezali ya yo boko et c'est ça le mal na lobi ndenge na yawa na kei pour na représenter peuple congolais dans l'assemblée et en part ya ndenge ya nini lokola nza eli ya Kinshasa na ko représenter Bataville à Kinshasa et na kotala liboso eza intérêt na bango bata Kinshasa balingi nini et na bundi et boye ba eza na ba réalité belé politique
ezali oba kobenga ezali combat. Synonyme ya politique, bato baza ba politologue bayebi ke politique eza bitumba. Et na kati ya bitumba makambo ezali ebele ndenge na ndenge. Et oyeba ke to sa politique na kati Afrique. Ya solo bato musu bazala lem su to kofanda boya lobi honorable asali boye honorable asali et tondimaka ba critique nyonso. Benjir nyonso tu wana. Mais réalité o biso to anango o toza ko bunda na kati ya terrain le mususu bato mususu bayebi te. Na opesa exemple. Lelo le mususu bokoloba boye. Mais kaka na tango koloba na kati ya bitumbo to na politique ezalaka na zangaka ko évoquer kombo ya bandeko na ngai te oyo batika biso neti leki na ngai honorable Boteti neti Marius Gangale boyebi ndenge ni bakufa na nini yokati soki bango basala politique te nde lelo oyo baninga bazwa bazwa modèle aliwana na kanisa te alors boyeba ke tozali na kati ya bitumba politique eza bitumba yango wana tozali koteleba ndeko na ngai toza kobunda makambo ezali ebele soki pe biso to kotikala boye ezali kaka oyo aza likolo nzambe toyokani mwana mboka José Bolema question mosusu ezolanda na nsima ya motuna na uti opose yo ntango opposition esanganaki awa basala makambo nyonso ya plateforme tomonaki MLC asinteresse vraiment na makambo yango te lelo tomoni bango nyonso autorité morale nyonso wana baza libanda place mwana mboka Jean Pierre baza bayebaki ke akobima to bakekaka po eza procès mo il faut bazala bango mpe baassiste na kati oyo tu bayebi Valère eza ya bango wana nde bakomoya lisusu bakangama na MLC non oyo ayebi Valère ya président na biso na yebisa oyo analobi bato ebele bazali na MLC na kati ya mitema na bango ebele baza na bakati ya ndako baza bato MLC mais ata lelo oyo bokoki koloba kokanisa bitumba ngo ezali ya oyo ya président Jean Pierre Bemba ezalaki bitumba kaka ya biso moko bana MLC te ezali na bato ebele oyo bazalaki na espoir na bango na kati ya président Jean Pierre Bemba pona mboka oyo donc soki ba se retrouver kuna problème eza te biso toza ko sepela et Jean Pierre Bemba zali d'abord aza congolais et soki peuple congolais telemi na esengo bazalaki nango oyo namonaki na libération na ye na le bakitaki yawa tomoni ndenge bato baluki ndenge bato basepeli ndenge bato esengo ezalaki na bato en tout cas eloko wana ezali eloko moko teke oyo na yoza journaliste okoki koloba na ngai ke bozalaki kosatandre nango te mutu to ayebaki kaka mokolo Jean Pierre akobima y aura un changement na kati ya mbokolo et yango wana sikoyo bakambo ebele ata plateforme basali il faut politicien basala misala na bango plateforme ezali awa tokoyoka na parti oyo basangani mpona likambo songolo tosangisa lokola biso tu na likambo songolo tolingi ke ekende boye alors bosali plateforme na bino mpona kodébattre soit likambo moko boye mais lere bamoni ke Jean Pierre Bemba bimi et oyo bakendai kuna na lobi longonia na bango na sepeli ndenge bakendai kuna eza esengo mpona biso. Merci beaucoup, merci na balandi nyonso, merci na baoyo nyonso bofani na kati ya ndako oyo opesi biso confiance ngai oyo na député ya MLC tosolola na makambo nyonso ebetamaka na cité nayebisaka bino mingi toyokaka mingi cité te mpo cité tomemaka masolo likolo ya masolo lelo nafani na mwana mboka José Bolema bomo nde tozoevole tozosolola mingi mais numéro esafishaka na si ya tele na bino so mwa conseil eza mwa idée ezali bokokoma tokotanga torépondre bino mwana mboka José Bolema tozonga na osu na makambo oyo ezotala élection nayebi te mwana mboka José Bolema okopostile lisusu to okopostile te. Bon, merci beaucoup na question wana omoni ngai d'abord nazali président ya fédération ya MLC na kati ya Moamba Moamba de na kati ya na Moamba bakabola na pona tosala politique ya proximité tosala pena pembeni ya population na musala na biso MLC ngai nazali président ya Moamba 2 et kozala président na kati ya lingomba munene ya président fédéral
ezali soki bakonzi bapesi nga confiance wana eza mpe makambo maseki te yango wana toza kotambola me nakoloba ke ngai na postule ya solo nazalaki ti sikoyo nazali député provincial ya MLC oyo baponaki ngai makasi na kati ya population ya Lemba wana makambo osaba commentaire te na bebisa mitema ya bato mosusu te me nakanisa na Lemba nazalaki premier na écart ya musika penda bavotaki ngai te pona soki eloko nini me bavotaki ngai pona nazalaki na kati ya parti ya MLC toyokani na kati ya parti ya MLC bato nde baligi yango wana nde balobaki lokola à l'époque na 2006 nazalaki président communal na Lemba Mobimba ngai mutu nazalaki président communal ya MLC na kati ya Lemba kozala président communal ya MLC na kati ya Lemba balobaki na ngai na bakonzi na ngai ya tango wana balobi yope zala candidat na biso na députation provinciale parce que nazali déjà ko représenter na commune à Lemba MLC et sikoyo nazali ko représenter Moamba kaka bakonzi bamatisi ngai nazali lisusu na niveau ya Lemba te ya commune mais batenga sikoyo na niveau ya ba commune ebele ya district toyokani et tant on a commune na district wana ba bibolo kwa yo posaka numéro 1 na district yo ko postuler na niveau ya district toyokani alors MLC to ana batebele ba misupe ba ko postuler na nini ezali oyo ezali ba décision oyo biso tokoloba pona ngote ezali oyo lelonga na vandi na la MLC za parti moko bien structuré ezali parti moko bien organisé alors biso sala makambo te ke na ko mutalamuki na tongo mbala moko ayi akomi tel poste akomi boye te peut-être bato bayeba yango te et discipline eza makasi na kati ya MLC ba sanction ezali lem so lobai na ngabi bato musu bakolongwa boye bato musu boye et ateke bato tu balongwaki wana na MLC même so akokaki discipline rigueur eza na parti ote eza kama makambo mbongo te etango tambolaki mabe na kati ya MLC ekozala parce que MLC to ali na système ya pyramide base bango nde mutu bazali na ba décision et ba matisi yango kuna na likolo pa bakonzi bakonzi bakosiéger pour nango eza parti ya masekite et soko ye okanisi yango ke lokola na ye boye na sala ndenge na lingi wana nde okomona leko okomo kokuta ba réalité eza na kati ya parti ya MLC wana nde okokoka supporter te. Merci beaucoup makambo ezebele mais na ebita na yo zavuki voilà merci moi na mboka bolé ma José la musana on peuple congolais tisiko ba comprendre nous po le loso na yepa na résidence parce que ça député provincial na kati ya MLC donc oyebi makambo ya mboka parce que c'est ka ofandaka oyoka kandelo ba mama peuple congolais za pour ça élection exacto élection exacte bon ngai naza député ya opposition tuyokani nazali député ya opposition biso mutu tozali na gestion ya ba parce que toyebi bolobi entre guillemets seni ezali nini moko ezali commission moko indépendante tout ezali na nini te wana na cheboya na lobi bien entre guillemets voilà et élection ezali que wana ezali souci ya peuple a lobby tolembi esengeli baya basala l'élection peuple apona bakonzi na bango ya sika wana ezali eloko peuple akosenga balobi après 5 ans élection après 5 ans élection et yango wana biso lelo biso tokoloba nini toza na kati ya démocratie peuple nde azali souverain primaire pouvoir eza ya peuple et peuple c'est aloba ke na kati ya bamibeko na biso ke après 5 ans élection salama alors mais oyebi na politique baloba nini balobi moto moto azali nyama na ndenge ba politicien balobaka azali homme
oyo akoki komanipuler même mibeko eloko biso tolingi te. MLC oyokaki na moment moko toya kosala front moko boye oyo balobaki mpo na respect ya constitution. MLC toza kobase na oyo ezali mibeko ya mboka. Tolingi bato barespecte mibeko ya mboka. Toyokani lokola peuple ayebi ke balobaki le 23 décembre l'élection ekozala. Biso na MLC tozali ko se préparer pona le 23 décembre élection esalama peuple apona kobanda na président de la République. Basala élection na ye kokita na ba députés nationaux, kokita na ba députés provinciaux, tito kokoma na ba bourgmestre. Wana ezali souci na biso MLC. Ezali pe souci ya peuple. Wana nde souci ya peuple. Mais lelo yo toluka te ke ba manipuler bato. Mutakoya parce que omoni politique rumeur etambolaka mingi. Au moins même sur rumeur eleki na vérité. Atanga imonde na alia. Awo yo kutanga okutinga na commune. Na lemba te. Banda ba vota ngai ti lelo yo nazalaka na ndako na ngai awa elukoko somoko ezalaka te na vandika na lemba awa. Mais ko so rotuna batu mususu akuta inole mususu bokozwa tokozwa transport biso tu. Ah, honorable. Ba ibisa biso yo so longwa lemba. Omoni? Ote, donc biloko wana nyonso tu eza manipulation. Et c'est ça la politique. Bandeko, esenge na bino o balobaka, mindele balobi, ignorance na politique ezalaka te. Na na Bible koloba. Babi, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, na démocratie pe atandenge bolema nazali awa. Mutu musa koleka salela ba campagne na mabe alobake bolema azalaka na lemba te. Banda ba vota ya longwa lemba. Nga nazali awa. Na vai na lemba e nazali député lemba na lobelaka bana lemba. Ndenge yo ya okuti awa na kanisa mutu moko ba bloquer ote. Yango to boyi manipulation. Un peuple babi eloko na kobeta sete mobimba sete makasi lelo yo toza pe kokende na élection wana et na kati ya élection peuple congolais zala vigilant oyeba moto oyo okopona tango okopona ngala kosala eza eloko moko ya campagne ate tango okopona kende yeba vie privée ya mutu wana eloko ekoboma biso parce que toza ko voter batu toyebi mutu wana ndenge nini avivaka te na peuple pas siko avant l'élection là tokom déjà ba juin ti to okoma na ba décembre wa okomona mututu akomi mosantu oya pesa mbote te akomi na nzela bonjour oya leka makolo te akomi koleka et peuple congolais zala vigilant o balobi tokomi na zela nanu tokomi na période ya moto azui nguba ou bien masango atiawa aza kobendaka meme akoya ale masango akolanda meme aye ale masango aleki ti leka okoma wana azui meme wana akangi akati ekingo aliye yango wana okomona ba peuple wana eza politique oyo ekosalama donc peuple congolais bamema oneti meme te et tokomi ekomi likamuke okaka rassemblement tokoka bana kuna babandiko osa biso pasi bato bazokomi kolela kuna awa bapesi biso ba 2500 okobekisa le mususu combien de bato na mbongo mboka mbongo wana pona nini ozwa ngo te oya kobongisa eloko peuple congolais tiko to na mondial mondial oya est-ce que moni courant zali courant zate et sikoyo tala souci wana mutule msa ko bimalobi aya avanda pe mata ba courant zate il faut poser ngala linga plus tolo makambo etali mboka pinda ba passe au peuple congolais komona mais honorable na beta c'était moi mukene sur le petit balobaka ke bato balaka bino ba courant ba otchano ba mai mais pas ba momo kata courant zate to mai zate omona coupe munene epela mais salinga ko kamwa pe bangisinga vraiment nga na lobi na démentir parce que naza na ndako ya député provincial moi na mboka mais na moni pas ne courant epela te na moni mulili na groupe zate bon to ebite bato balaka bato bongo yo ko yebisa bango nini. Après dernière question na ngeza auto clôturer parce que na moi déjà
fait émission na basi ya omoni oela ko bendanga siko lobe kuto comme na fait makamuna otolobi ata mboka te toza kokende merci beaucoup lelo yoko koloba bato ba prometaka bato ba biloko belé oyebi biloko wana il faut esila démagogie za makasi na politique mboka mais peuple a ko souffrir yango na lobaki okomona mutu aye a opesa bato ba 2500 opesi bango lelo bato bale 2500 elobi eza ndeni biso tolingi ke lelo yo makambo ezala fale baloba na batika mutu ana tiko bele koloba makambo etali papa na ngai toloba ka courant te toloba na bosoto oyo bakobenga salite za na kati ya mboka pona courant lelo toko supporter so lobi courant pona ville ya Kinshasa ezalaka te mais Congo eza ville ya Kinshasa te toko yokana Congo ezali okokende kuna na Equateur oke na ba fin fond kuna kutu na éviter so ba espoir nani na espoir ya courant lobi ezala mais biso mboka na biso toana ba cours d'eau ebele ba mai eza koleka partout oyo lelo bakoki kotia politique ka ya ba barrage moi ba barrage amike esali kuna et développement mboka eza pe na courant et ndeko na ngai awa ngala eza makambo suso biso to retrouver en normal mais ça normal te ke lelo yo bofandi neti mondial ya libre et puis to kokota na vacances bana esenge na bango bavanda bazala soit na ba distraction bana balandaka ba télévision na kati ya mondial ezana donc esiko bana to ko encadrer bana ndenge ndi okukuta bana bakomi na babalabala mwana komi kokota bipai na bipai pona moyen mwana se distraire ezate courant ezalité et na ko beta sete lokole kokende lemba na période nyonso tu ya vacances tozalaka na difficulté énorme pona courant et siko pe na kati ya nini ya ba coupe du monde ba webi ke foot eza eloko moko yo esangisaka batu eseza nini mais awa moyen te o tu ekoleka na moye kozala te lem so bazongisa biso courant na 23h bino bakufanda na parlement wana bino ndefu bolobela vraiment makambo obetela ngusete na éviter na parlement wana lelo pepe congolais so comment le babi papa na so fanda na parlement baloba bango selo te bakomaka ki pour batomboli ki contre batomboli esile bimi paquet bimi o so za 3 millions de 4 millions de 5 millions bakei na éviter ceux qui biso lelo ceux qui pepe congolais lelo vivre na vie azo vivre bakona na trop bino mingi ba député bo si jamba est-ce que yeba mona mboka ah merci beaucoup ya mwana ba na politique eza na ignorance te tangu yo poninga na za député c'est ko yeba ngai o étudier nga bien yango wana na lobi na bino boluka boye babato bokotinda mbalo ela ezala teke o ba ko benga to koma na mboka na biso eza na o ba benga démocratie censitaire o ezali basé na mbongo okolanda wana nde mutu eza ko détruire mutu akotala balobi pona ngai na voter mutu songolo na voter papa ndengo zali il faut apesa ngai mbongo soka pesa nga mbongo te oyebi mutu te mais so akomi kuna osani akosa eloko te e yeba ke na kati ya parlement ezali makambo ya majorité MLC na kati ya ville ya Kinshasa ona ko beta sete bato ebele bakoloba nini nabi ignorance ezalaka na démocratie te na kati ya ville ya Kinshasa MLC tozana na majorité te olandi ngai tambusa émission malamu bayeba ke majorité eza na MLC te na ville ya Kinshasa sur 48 députés MLC pour le moment na kati ba ndeko msusu balongwawa tokoyi kozala lem msusu na ba 18 députés lem msusu pe tokoyi kozala oyo batikala fidèle na kati ya MLC Olandi sur 48 et le reste wana le loko loba azalaki allié koto azalaki boya azali boya azali la majorité bazali bakoma na bango na pouvoir et de deux cela na nous ça eloko moko malamu peuple esengela yoka et de deux ndenge bango bakomi soko kei lelo parce que balobi so bolingi changement na nini pour biso to na majorité te na nini na budget ya gouverneur leur appelle ça programme na ye ce qui gouvernement provincial epesi programme na ye yeba ke commune na Lemba depuis bochangai awa na commune na Lemba 10 ans nanu na vota programme ya gouvernement oyo
provincial te bokende yo boza ba journaliste eza te makamba koloba bakende kuna batala oyebile msu bolobaka oui pour non bayebaka vrai représentant à peuple na ba prise de position na ye na ba vote toyokani makamusu to koloba na bino na koloba eza ba discours o na koyi ko manipuler bango tu basala kango lelo bokomona le to koma na ba élection wa mutu to akosala ba discours na ye oyo e ko sepelisa bino pe e ko flatter bino o ezaka neti les corbeaux et les renards le bino bokola alobi wa discours wana ti le yo koluko fungola bwe pa ya zwe loko alingaki esili menga iso boke kuna bokotanga bokende bo vérifier botanga na ba ninyo eza koleka kuna na ba PV ya ba plénière o ezali ya ba soki balingi ba voter budget bokomona bolema atikala ko appuyer le côté e bino moko pe ba presse tant musubo condamner biso boyebaka pe bopesaka ba information malamu presse bo ape na charge ya munene na kati ya makambo yo o eza koleka na kati ya mboka ngai navanda na madame na ngamba mususu navandi boye na fauteuil na bina landa nini plénière intervention na ngai et na komi boye tititi plénière esali ti intervention na ngai coupé et monanité mais na kolobela yo awa na lobeli yo na koloba est-ce que na chema na che te eza kokamwa te bino pe boyebi ke makambo wana presse na biso ezali pe na grande responsabilité yango no moniteur musu to banga na biso to leka na émission mingi parce que to lingi vérité ezala parce que bino boko jouer rôle à monene na koyi ko leka lelo soko kei na makambo na lobi longoli baba kamususu mais na kansa ekosa eso elengite hein donc eloko wana biso tout o ba ko la prise de conscience peuple congolais ala nanu conscient na makambo to ko sala ezaka ka ba député te ezali na couche nyonso tout ya population na kati ya mboka ezala bato ba otangisa bana biso totali ya examen d'état to ebindeni makambo koleka parents soko za na ba possibilité te otangisa bana te mais ailleurs eza ndenge wana te makambo ezali ebele donc tozali nanu ti lelo yo na gouvernement oyo ezako ezali na kati ya mboka na biso ngai ndenge na komona na bandeko baza na kati ya gouvernement oyo baza kotambola na sepela ke bayaka babeta pe makolo na kati ya ba cité bakota pe ba taxi bis bayeba oyo eza vérité nde peuple congolais a souffrir. Merci mon amboka José Bolema na royambol sous semaine prochaine parce que na mono za mingi ya koloba to comme déjà na fait émission na biso mais question ya suka oyo za question na mutuna na ngeza ka to voter to sala élection kana ba machine wana to ekozonga mususu koya to luka ba méthode mususu yo sala parce que to komo kima déjà jour en mikolo d'ici là na yebi que na juillet d'ici là bo ki déposer ba candidature na to voter kana ba machine wana ezali to ekozala liso. Merci beaucoup mais na kanisa question ya sukate tozali okobandole kaka soko lingi to sololi soko mwe likambo po na mboka to loba to koloba parce que eza musana biso na opposition ya ko dénoncer et tout ça la kango mais ce qui est un peu bloqué to éviter pour na makama machine d'abord il faut bato balanda ngai malamu peuple congolais opposition balingi makama machine wana te biso opposition to lingi yango te et surtout MLC to lingi makama machine te machine oyo a voter soit machine a tricher soit machine a nini biso to lingi yango te. Pourquoi ndeko na ngai yo za na caméra na obi na omba mususu bakati na fandi na zela madame na to landa na madame na ba 23h ndenge plénière ko le kapé na moni nga na moni place nga na intervenant kité pona nini eza ba machine te caméra eza machine biloko wana to eza machine ezalaka bien na moto oyo eza ko dépendre na moto aza na sima na yango toyokani moto nde mutu ayebi ko programmer ba makambo belé si aseko makasi ndeko na ngai pardon makambo wana ekosanga mutu pasi to voter kaka ndenge zalaki botieli biso ba papier to koti wana bafungoli nini moto na mutu aye to côté to tie ba témoin na biso machine témoin na nga uza wapi na témoin na nga uza wapi na machine so batuni ba PV wana bokoloba na ka machine asa alobaki machine asa salaki
ndeko tokomi na ntango wana te. Merci mon mboka. Tokomi na ntango wana te, pardon, machine wana na eloko wana eza pasi. Merci mon mboka. Eza pasi bolingi bo bebisa. Moi dernier mot na peuple congolais nyonso, moi dernier mot. Moi message à suka na peuple congolais nyonso. Pour to kimi déjà tango ngonga déjà komi. Message à suka ezali que peuple congolais tous à la conscient. On a koloba yango wana. Tous à la peine à espoir. Et peuple congolais bitumba ezali ya ba politicien te, bitumba ya mboka ezali ya mutu nyonso. Kolanda te olobi ke ngai lelo d'ailleurs makambo wana etali ngai te parce que ndeko na ngai aza na poste boye yo oza kosepela ozosepela yo moko. Mais na kati ya démocratie biso Congo elingi ezali kosenga ke moto nyonso asepela. Ezali te ke moto moko asepela. Wana eloko moko tosali te. Kosepela wana ezali ke biso tu toyebi ke mboka na biso ezali na bomengo mingi. Mboka na biso ezali mboka oyo tokoki kosouffrir ndenge tokosouffrir lelo te. E lelo oyo tokoloba soki totali to ya chômage na kati ya mboka ezali mawa. Ezali mawa to na ba intellectuel papa kosala abimisi mwana ya tangisi ba université asali ba sacrifice. Mais okomona na suka bana batondi na kati ya ndako na chômage. Ndeko na ngai to luka changement na kati ya mboka. Et changement wana elinge lobate ke changement pona soit batu boye bazala changement ezali pona biso nyonso tout. To telema batu ba manipuler biso te. Moto aya te ke aya pesio 2000 francs pona mokolo moko ye azwa naloba pouvoir ya ko diriger 5 ans pona 2000 francs oyo le ndeko fungola miso. Eze susu likambo te ke tozongela kaka na bakati ya berer wana eleki. E bala oyo peuple congolais bozwa pouvoir na bino bokende koluka bato oyo bino moko botali ke moto wana azali sérieux, moto wana azali moto oyo akoki ko se sacrifier pona biso wana nde boluka bomona ye pe bopesa ye ke ayeba ko représenter bino na o etali makambo ya politique ya mboka. Mais ezali te ke parce que olobi ke ndeko wana azali koloba lokota ya mindele alobaka anglais bakasi, alobaka français makasi, alobaka ki espagnol makasi, et olobi ke mutu wana penda il faut ngana voter. Botia sentimate. Botia sentimate boluka boyeba mutu oyo esengeli na bino ayeba ko respecter oyo bino bolobi na kanisa na suki wana. Merci beaucoup, merci madame sur CBS, merci bato nyonso besoin de savoir confiance na yo. Émission eza basée kana MLCT oyo amoni kanga contredit makambo na mboka José Bolema numéro na ngoza wana obengi na lekaka chaque jeudi na CBS na 18h45 obengi to ça notre émission on contredit José Bolema. Moi na mboka José Bolema pas asu na besoin contredire yo aroya o répondre en tout cas les tendance moko te na yambaka MLC IDPS PPRD au nyonso so a besoin asola nanga vraiment to contredit maloba oyo moi na mboka José Bolema uti loba numéro na ngoya wana en tout cas na pesi bino so confiance ba domisa ko talanga pourquoi pas mami soki de bon séjour à Kinshasa na pesi PDG na nga Alma Imona mbote parce que zali musika pesi mbote pourquoi pas DG na nga Firi en tout cas na bino mingi ilo ba dédicace ça vraiment mingi te parce que na nga bino nyonso mingi ba na mboka en tout cas vraiment ngapena pesa mbote honorable uzana ngai pe na pesi mbote na bandeko na biso bazali na mboka na Congo te toyoki ndenge ndini bosali po na mboka ndenge boyambaki président Jean-Pierre Bemba en tout cas na pesi bino longonia et na pesi président na ngai pe sika zali kuna esengweleki biso bakasi na yebi ndenge koloba te naza kuna maloba koloba te. Merci beaucoup fédération Mwamba de na ensemble nango nyonso tout ya MLC pesi bandeko nyonso ya MLC bipai na Maroc na Espagne na bamboka nyonso to Allemagne na yebi ndenge nini bozali et to pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup. Merci, ciao, au revoir. Ali Maimona mama Ali Maimona
ya